Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Est-ce que c'est obligatoire de faire une photo là? Ce n'est pas la photo de balo maniki, on va la ya nepeto. Il y a quoi na yote? Photo moi na papa na auto sala sur 9 mois awa. C'est quoi exactement suffisant? Hein? Donc nenga kenda kana fa senga suna musa ata yumuko. Baba la été. Abo finga e femme seule. Abo finga e komba. Abo finga e zozo lokolo kilo. C'est quoi lokolo comme pepele. Bazuye te, il fallait pas bazoyer. Abali koko bon pour na bino mobali poza koko ezande mobali babala kadeti azana 77 ans mobali babala mwasi mobali na 77 ans mobali mwana 18 ans boye bien 77 ans une femme qui a déjà un enfant de 17 ans so babali photo sepela on se comprend so ki ngai na mukolo Renate na oloba keno na obala e bongo Renate so abali ata bali so ka bali ata mobali azate c'est quoi choqué bat nani elle que tu choqué bat nani na ebite loko choqué le bino hein na ebité vraiment et choqué batu nani o mobali ya quitté to et choqué batu jalousement pour abali a satisfaire na mbetu te azo satisfaire et pour ba comme tina mariage nengona c'est que makamu nyonso ya bien on est dans ce mungala a o melisa mo batanga aussi mani mobali azonga ne fresh ba sala bien ba bota bana sikoyo susi na bino nini souci na bino sous kaka et pour bandeko bozo lié na mariage ya muninga mais bozo tonga biloko epole ata na intestin te okata wesete biloko neza na fresh na mungongo zo tonga ye okokanga mam nzambe na nganta amesaki nini amesaki mo batanga wisi banini mo bamundu azobaki mo bamondongo kopiki ke tele mabia o satisfaire souci ani killer te tala killer ok poto na kata ya valise ne a mema bilambe za na banyei est-ce que ça normal ba sous kilote za na ba bangenza qui t'a dit ça? Ben oui mutu oyo tang ba lo ba sombele vali po yaki na sachet tang ba sombele vali yaki na market tang ba sombele vali sikoyo ba lo la bilamba na valise bata a mema bilamba salité bilamba za na ba nyeba tu oso mema bilamba oh na ko suka c'est la sorcellerie a memi biloko emema ki bilamba emema ki yango wana bilamba mo ko tika ngo ana kisa ba veste wana peno la taka wana ko tika pantalon wana e katana na katikati batonga ko tika ngo amemi yango ya biloko pumbwa na c'est avion bon balité man parce que yango na ke poto ka fala tika ne bilamba na awa ngo la bilamba ki toko ah la bilamba ki toko me ko leka ngati ngasi na la ta idisha e bonga ko banga merveille na banga nani ya uti poto pona matama minene to kwani na bangelo na ko bangele ngana banga e mais que tu me prends pour qui là? Voilà. N'importe quoi. Voilà. On a pas merveille. Moi mani merveille tika ofinga njora. So fingi njora okutana na nzela na. Atana muta otinda bo okutana na nzela. So mika papola njora banga na papola papa abino. Na ebiso déjà. So papola njora na papola papa na yo. Ya na kisi njora bazonga ni ba photo ya ngwana ba yamba nya pesa yesu ko da ko bien te po. Et ça linga bien. Et ça les rage makasi, ça les rage. Et ça les rage. Njora fongola misu. Afongola misu. Et ça linga elengi. Non a brisé vraiment mur wana ezaki entre ena JB. Pour nga peneze sengo. Et grâce à héritier watana. Grâce à héritier. Et on essaie à concentrer Gogan. À sala musala na la team. A pesa makambu, a donné ce qu'elle est restée en elle. A pesa Gogan. A pesa la team makambu. Réservé Zalata, ça la promotion, comme il va parler d'héritier, parce que l'héritier a les son union sur la vie. Il y a poto, il y a voyage, il y a Moutamate pour avion, Moutalbosso, il y a JB. Nanti terreau, qui n'a pas fait d'ici, Moutalbosso, avion. Mouto, il y a côté la cassale, le côté. Déception à déception. 25 ans de travail. Oh, on m'a cassé. Bon, Bakalia qui est bien. Mutatangi fasik atena ifasik awa batanga ifasik on sauter mire na sima mais kuna bia ki otanga na école nini na document nini na diplôme nini donc mais ba doit bien ngai le petit quadra kimi bakane batina mete bakale sala émission de viens jouer bongo viens jouer dalla muta nenga wana ola bagani ne ola bakalo sala so ko fana FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis.
na awa nzambe na nayebi tusiko jour akolonzwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo nanda makambo mbongo sala ngo awa namonaki azalaka alobi te na yo tuni osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa sur avenue Victoire numéro A40 dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur À Lubumbashi sur l'avenue Chef Katanga numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba dans la ville de Kolo. ba vérité Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Liziba TV, Balandi ya Lekechu, Balandi ya émission Nabiso, ba vérité, Botala Nabiso, partout dans le monde entier, au Etala Marali, Bane, Mboka, Congo, Central Congo, monde entier, partout dans le monde entier, Bolanda Biso, ba vérité, Anakati ya Congo, Liziba TV, Tozana ye Moko, Botuna Kinga trop, malgré Mona Gita, Abia Zagina, ma préparation, trivia, voyage, Akende, Boya, Salaboye, tu veux biter babi à qui les sous-sautés, à ce qu'elle a nakati amboka, tu sais battre les camango et zanini, ou etiki awa. Tu as toujours nakati ya FBT, Misalande, transfert d'argent. Ou les autres ambongo partout dans le monde entier. Ou qui une agence nabiso eza partout. Monde entier bien monde entier na mboka nyonso. FBT abiso, FBT abino nyonso. Oh ya papa, mon papa adorable, papa pour le fiki pour na maman Nathalie fiki pour ya Gisèle et Tati monté ma prince, Giclo winner wabi. Ya Gisèle boni basango sango ya Iton, Yvette Lisiki, Nicki Minaj, na moso ser na ngai bébé Senzongo na moni na sepeli so ba tout bolinga Kevin panda de quelque chose si ya Moulex aigle noir aussi na pesio TV na ngai ya Tongo. Si ya Moulex aigle noir monté ma Belinda Kim wana banga wana massa na ngasi na massa na ngama yo yebi Belinda bientôt tout le monde on va bouger là nazana ye na moni un peu stressé na moni un peu azana ba stress azana un peu moi genre awa trop sola na ye awa ya Gisèle Tati maman Versace aussi na moni na ye banano manike boni na no santé boni nzoto. Santé, Isa bien, Dieu fait grâce. Bonjour à toi. Je dis merci à mon Dieu. Après, c'est un souffle de vie mardi à l'élo. Donc, que la gloire lui soit rendue. Napesi pasteur Nangambo de Alphonse Kainga de l'église Sion à Kimbo dans la présence de Dieu. Et nous tous allons dans l'intercession. Bon. Naba toujours nous sommes à la vie à volonté en Zambé. Ngai natambola la volonté en Zambé donc. Dieu a fait sa volonté, voilà. Merci d'avoir invité à la plateau. Et puis merci d'avoir abonné à Congo Liziba TV. Je demande à vous abonner à la John Tokos officiel. Qu'est-ce que le voit de les chefs de gang? Zaïra l'homme aux yeux marrons. Long Jean mon colonel. En tout cas, Jonathan Kadi maman na ba maman. Titi Kapa le champagne rosé maman na diamant. Na Kinshasa. Goreti le voisin mami moi na liboso ya na linga mingi mira yo kito motema jina yo kito. Tom mituni mais je te salue. Balobi. On est ensemble, voilà. Bien habillé, Maniké. Merci beaucoup. Amigo, on a la collection Robert toujours. Amigo, c'est un peu stressant, mais il n'y a pas de problème. Le Lolati Louis Vuitton. Mais que tu pardon, tout ça l'émission. Le Lolati Louis Vuitton. Nati Louis Vuitton, Nati Mango, na Disquaret. Disquaret. Na Linette à Chanel. Na Chanel. Nani on a kaya nani olo baranani. Bat basé belé. Bat basé belé. Bat basé belé. Asenga bat nyos wa soutenanga. Bah merci belé Alexandre Kazembe na Kolwezi. La japonaise que j'appelle la japonaise poupée Barbie moi c'est kitoko jolie maya la madame bomoko bandal pesa wana ponanga donc moi la bandal ba yeba kene lamba donc ya nanga bien ilenge na peso bambote belé Chimène Lopez ko Kardashian de Bruxelles na ta original ma collection sur bimi na lati on a la première collection que na la première collection de jolie maya la zawana OK mani qu'est-ce qu'on dit comme potango ça soni na ngote ba biso za dana Bruxelles Paris on okita au sopi batoué. Maman chateau d'abord. Bon, et là que ça li bien peu ba doit comprendre que no ba na mon pépé mukie. Ba non c'est qu'arriver à maniquer bo sant bo monde pote ningani. Non Nzambe à la kisi que non cette femme a la grâce.
Voilà, j'ai dit merci à mon Dieu parce que gloire wana nyonso eza ya ngate za nzambe. Na pesi salamite bambote na salon salamite donc soki eza na salon salamite kolanda na ote kabelo bazote ka kabelo $1000 pour na ville te. Bango nyonso bakenda Chine, bango nyonso baoke Dubai. Ba tamsu kabelo na epo azwa mbongo asa boutique na akendaki na popo. Akenda no basumbele na munoko mbongo wana ya monyoko li yango ndi asomi marchandise ndenge wana eza na malédiction. Marchandise biso za na mpika numéro 31 donc so kituna mama colonel tout droit na mpika au mona clinique de beauté salamite toza wana ba kabelo na biso za salamite kabelo ba perruque ya bien na ba primo abordable na ba kosa na bango biso acheter perruque na $500 lo kuta bango so basomba place moko tam suku ya qualité na eza mabe comme ochango fer boy et kangami au mona bazote ka perruque kuna $100 $150 ya bien. Donc boya na salamite et puis tozape la livraison à domicile. Aya koti kapé na ndaku azape azote kapé en ligne na salamite eza plus 243 plus 243 99 133 48 04 99 133 48 04 puis il y a Willy Moshene Kodamboka. Voilà, Maniguet de Haut-Tambora toujours dans l'actualité, où ils ont circulé toujours dans l'intérieur. Donc, on a une question pour y voyager. Voyage. Bon, voyage, c'est ça là que non. Tant on a comme un aéroport. Angela. Ne va dire compliqué. Tant on dit compliqué. Pour la réservation. T'es na matière tâté. Non, non, il y a question t'es dans la vérité. Na matière tâté va compliqué. Pour nga na eba ka no so na ndenza la ka ndito ndo ke na bomwa no kitimba mo ke na ndako. Nzoka nde na kenda susute il faut réserver ngai chambre d'hôtel, il faut réserver nga place na okité là. Nga ko lena tuna ken. Tana yo benga ken. Kena bien ko sala nga sala ité ko ke noté. Bona na visa na nga. Na visa rapprochement familial. Nga no ke na compte prêt na compte ya nité. Na visa na nga ya rapprochement familial. Na ok na nga. Wani yo comme nous l'aéroport, na partir aéroport boyo pour la réservation hôtel. Dans le Congo. Ah, à partir ya kuna. Oh, comment qui? Té na koma ité na kenda ité. Tant ba bengi kuna il faut papier à réservation ezale. Faut na réservation hôtel. Na bengi ken na bi ken na kende ken habité. Ko sala renga sala ité. Yango na ok na nga. Ah, au bon bato famille na bino sala côté va réserver l'hôtel à bio kende. Té et sala ici ko ke non, ya na ngai o il fallait réserver à sala ité. À Kenai Milan. Bon, pour réserver hôtel pour une semaine, 2 semaines, ça coûte beaucoup d'argent. Hein. À Paris, à Paris. Et Paris, c'est Belgique, non? Belgique, peut se dire. C'est coûteux. C'est le bon, on a réservé. Il y a que ma soeur. Comme la immigration, non, c'est même pas ça. On a qui n'a pas mes amis. On a banga kinde. Na mona so na kiti kuna ba compliqué ngane ba compliqué ken. Alors na baby sama na baby saba mbongo na ngapamba. Vous comprenez? Na baby ça pour mena. Vous avez na mona les substances dans maboko monga substance. C'est monga substance c'est loin na ko ba secret na ngate on est mamba. Ba substance na ngaso eza na banque to eza na maboko yebandi. Yo ninga braquer ngai. So na on a saki kaso yebandi. Il y a hôtel Mozanga qui non. Et il y a hôtel, il fallait qu'on réserve. Et que nous sommes au voyager, il faut réserver nos places. Est-ce que vous pensez au quand? Non, le baptême. Non, le baptême. Oh, le sémas c'était. Vous avez sémas c'était. Non, on a plus qu'on a croyé en hôtel. Moi, je crois en Dieu. Pas plus qu'on a croyé en hôtel. Visa, vous avez la maison Schengen à besoin de. On a le baptême. Mais ma ouais, stressé qui est. Et stressé, on est le côté. Babanga, soko qui est soko qui est stressé. C'est ce qu'on a fait nous à l'Obinaki. C'est château rouge là qui a. Bah, mango, il va te belle bazala qui a une jour à zo, nani John à zo ya. Yo kota chaleur. Mais ils en ont trop tard, hein. Na kufite. Non, que maman château rouge, yo kota. Dans envie. Ngana kota na château rouge, na problème to ba maribonga bazawana. Ba Gladys Mbala bazawana. Joli mais la za rappeler na place na château. Ngana problème te. Eza ngana finga maman château rouge. Bakali kuta kenda ka finga. Bonga. Babi finga. Ngai. Oui. Na lobai na bango kale ba beta njora na ba beta été soka kufi charge à famille za passe. Voilà. Nga finga batu surtout ba maman na finga bango difficile. Na lobai na bango beta été so bo yamba été semé bon. Comme so 12 penge beta ma. Ba beta 12 te 25.
24 on va bien la commis 24 on va bien la croyant merci les temps les circonstances et les temps appartiennent à Dieu. Manike tout ça sur l'actualité tout non il y a presque partout l'autre monde actrice na biso Renate Ndaya autre kobala awa et le ban e ko lo malona internet ba mo bali ayete amone na civilité na coutume amone tant que femme tant que maman tant que makambo wana Renate ko lo ba non to analyser moi ke makambo bon na yebi ke babala ba te belé mobile pe bazala te photo mobile pe ya la te est-ce que amu tel bosolo ko ngoni sala ke babali muto mona ba mission na biso belé ba kenda ko bala o basi on peut ba la ta alliance ba okumisa on peut ba ko dire Renate ko babali epenza mais basi muso ba kumisa ba alliance mobile ya bala e a obetela on peut to mais mobile wana atinda ba babala ba to e bien est-ce que eza obligatoire mobile wana ifala tika musala na ye o ebatela ka ye aya kaka po abala mwasi o aozane vi mobimba on eza ko réfléchir immature ayebi ke mwasi na ye bakocha mutu mususu aye a représenter mais mwasi aza ya ye et puis c'est quelqu'un qui vient en Kinshasa bazalaka déjà bamona na déjà auti kozala babi auti osala presque plus de 6 mois awa soki 9 mois mobimba tabino mo boza mawate pourquoi même vous stressez les balles pourquoi vous êtes là à stresser les autres c'est comme linga ki mwasi wana mama bana misato babala été apo finga e femme seule apo finga e komba apo finga e zozo lokolo kilo siko lokolo komi pepele bazuye te il fallait pas bazoyer abali koko bon pona bino mobali poza koko ezande mobali babala kadeti azana 77 ans mobali babala mwasi mobali 77 ans ko bala mwana 18 ans boye bien on est à loi ya nzambe kutu ba Abraham bando bana ba ajni ba David bando bana ba ajni ata bino moko vraiment ndenge babali e wana leketu to sepela to bois to kasoni je salue la présence de Tania Mabedi en tout cas ba condoléances vraiment na Tania Mabedi pe na famille na mobimba après à perdre grand-mère na ye en tout cas ba condoléances vraiment ça me vient du cœur en tout cas ko fela ko kabwana ezaka pasi soki toza kuti na mokili boye ozana camarade na mobali bo kabwana boye mais bo mona na lobi na parce bongo o bo kabwani libela bo mona na souste dans za makasi ma chère ko kabwana ezalaka pasi elle kechu na longana olinete po ezo balancer ndenge Renate abali wana aza déjà na mwana aza na 17 ans ah 3 bana ana 3 bana te to ba mwana liboso aza na 17 ans une femme qui a déjà un enfant de 17 ans so babali photo sepela on se comprend soki ngai na mukolo a Renate na oloba keno na obala e bongo Renate so abali ata bali soki abali ata mobali azate siko choqué bat nani elle que tu choqué bat nani na ebite loko choqué le bino na ebite vraiment et choqué bat nani o mobali ayaki te to e choqué batu jalousement pour abali to so e choqué pour mobali azaki na kiti te et ça les mots critiques na bato até sur la terre sur bata poto lobi que mobile na coutumier ayete si na civil ayete musako représenter mais mobile nga auto ça 9 mois awa ateki biloko awa 9 mois il a passé ça ici azala te où est le blême c'est de la jalousie et puis c'est de la jalousie vraiment crue ya mo besu pena ya motema mabe oto yi mama na igna te yi mobile ne ba umela na ye ba kolisa bana mais so bi soit disant mobile na pe abala ye civil ta bali ne Renate service kuna kana mama kapila mobali wana abali yete baboti bana papa ngana ke ko bala ye alingaki États-Unis basangisa mbonga conteneur na mobali alingaki libala te po bana nyonso ya boti wana neti ngai ya ofele azaki na États-Unis na pays de droit fala lo bana mobali abala moi si muta pusaka mobali abala ye na comportement na ba habitude na yo na ki sérieux na yo na prière na yo nzamba tusi motema na parce que ça va facilité mais que so papa na Amazon ba pandaka soki 30 soki 38 soki 48 ans ya ofele ti ba eko bala na kimukolo c'est que libala ko binsela mutu mbongo boy le question ya facilité yo ovandi na mobali na États-Unis na pays obokoba na facilement
au permettre mobali bala ote bana bokanga lopango bokendela ke États-Unis awa ti bokaboy na mobali 4 ans mobali ba et puis toyoki ke no mwasi wana ayeba ke mobali bombela ke loko te bana mobali so aux États-Unis ba ka pa Renate c'est de la jalousie siko ya linga ki bazwa Renate bale alinga bazwa Renate ndaki te peut-être Renate au kasi loko mwasi wana satanda ite yango wana motema mabeta sutuki ana mona ka mobali alobali na obala abana mona neti baje yango bana lelo bolinga babala bino bolinga babala bino bodo otunga Renate babenga bali ni sugar daddy babenga mukolo mobali ya 77 ans ko bala mwana 18 ans sugar daddy et pas est-ce que mobali wana akoza na écart na Renate ya 50 ans intimité pour Renate a 25 ans Renate a 30 ans elle a plus de 30 ans aso ke ba 33 ba 34 ba 35 nakosi alors sikoyo mobali wana est-ce que mobali wana azana 70 ans non ata azana 60 ans ba ne kana Renate ya 50 ans te sikoyo akipaka a satisfaire na mbetu te azo satisfaire et pour ba comme atina mariage ningo na c'est que makamu nyonso ya bien ende da so mungala a omelisa mo batanga aussi mani mobali azonga ne fresh ba osala bien ba bota bana sikoyo susi na bino nini susi na bino nde boyokeli ezuwa bolingaki atelengana bato ya théâtre bolingaki Renate atelengana kaka na bino bovanda bosekaka ye po bandeko bozolia na mariage ya moninga me bozotonga biloko epoli ata na intestin te oke ata wese te biloko neza na fresh na mongongo ozotonga ye okokangama nzambe na nga amesaki nini amesaki mo batanga wisi banini azobaki mo bamondongo bopikiliki etelema bia osatisfaire ye susiani mwasi anuna mobali anuna te mwasi nde anuna mobali anuna te batatata to batongi na kata fete toyoki batongi ko baolia baotonga mobali aza te ata foto mobali eza te na invitation siko est-ce que obligatoire mobali obino wana komona ye ntango bokoki osomba biloko epane boomona mobali wana siko bolingaki bomona esu na foto bozala na religie bozwa foto kasi bosikoozali motikanga kaya makapi mwasi na ye wana ali oyo babotana te ya motema mabe yaza mama moko ya motema mama na obota Renate te mama na obota Renate asa siko mwana ne basali ebo mama na obota Renate mama na bana na etanga bake siko tanga tozoka bana ne babalukele parce que ba comprendre que mama bango asali yango na nko mama bango a jouer rôle motema mabe oza na posa papa bato azala heureux te tika papa bato azala heureux ake na sima ndako te a honorer ye na misu ya bato apesi mwasi valeur c'est un homme sérieux mibala ndenge wana bazala ata 1000 c'est-à-dire que libala eza nango tota ye mpo elobi ozanga bana note 4 3 na obalako nolinga kuna bala ata koko navana na ngai nabokola bana na nga nde eza na Renate mama vanda soki atanga so esombela epake bapape mouchoir yo mopangusa kotika kumuta panguse te mpo wana eza jalousie obala koko ya yo moko nyonso bazoloba ezali bacharge na yo sikoyo ya bango nini na kati bango mposa na bango ezalaki bazwa yo goûter lese batika yo anéglige yo po baseko bien lokwa nzambe asali grâce mabondeli na esali grâce babali yo yango nde epesi mwa motema mponga na omona te est ce que ezalaki obligatoire batiaka foto na yo sonesi mbala pota linga balo maniki olinga bala ya nepe to yakoya na yo te po tomona na papa na uti osala soki 9 mois awa siko ezalaki suffisant te donc ndenge akendaki na fasenga so na mosala ata yo moko voilà c'est triste ya bamotema mabe moko mabe yango moni bazoboma batuti na kati ya bamariage mwana mwasi oyo azalaki na internet ya camerounaise wana baboma ya auti États-Unis aye kobala babomi batiele poison en plein mariage tant qu'à mariage si bazonga avant que tout 2 jours ya fête mwana mwasi akufi batabu batiaki poison na fête ya mariage na ka po anini comme la bino ba journaliste internet ba comédien zo comme la bango mambia so bali bala poto problème bali bala poto problème siko na ba ka ko lo bani lekechu libala nyonso mema na onka problème kena bala mo sa poto ta abala fek chasa mo sina banda ka ba problème yango ne landi libala na mona ke mema iloko moko boye bato mibale basangani na miso ya bato na miso ya nzambe na miso ya l'état donc on dirait rêver ya démon
tentation ya kamakasi omona ata mosu après libala balongo mobali musala omona après libala boye soki babotana na tomona mwasi na kati ya ndako abota te donc libala ememaka obstacle yango libala il faut préparer yango bien il faut kozala solide spirituellement et charnellement yango Renate evanda pena ngwi mobali oyo babenga koko ovandi na ye soki 2 ans mobimba so 3 ans ozalaka na ye ayaka akendaka eloko mo moto akoexplike oyo ya sika epa mobali na yo aza te oyo bato nyonso bazolinga balembiso nzoto wana ntango efali olembese elekaki ntango oyo basi babali yo mwa olemba eza te kende nango tu t'es marié pour les meilleurs et pour les pires moi je te souhaite bonne chance heureux mariage que l'Éternel te garde, te protège parce que le mariage ça plaît même à Dieu. Donc heureux mariage, profite de ton mariage, protège ton mari. Na mama wana, po mama wana keba na ye. Omoni nzambe alakisi mobali, yesa mobali no nzambe alakisi au vrai face à moi sinayo. Ya ex na bata mwasi na aza ko mwasi no te ya mama abana na yo po mwasi no eza Renate yesa mobali na yo nzamba la kisi vrai face ya mwasi yo abota na ebana motema na ndenge za mabe alors muta motema mabe akoma na mabe musika makasi mabiza enza mwa zuwa mwa ta mo bala bala ke to boti na oki abali ezaka choc ça mais ezala kazuwa soko yeba kité il fallait arrêter 30 ans train ya ke démarrer kende train kei déjà babi mo bala na bondela e 3 o babi abondela ye atenga e bapa ya baki aboyi abi na boyo soki nde na boyo okokufa siko mobali akufita kiti ya bali yo ndo siko moni kokufi mama makapi okufi et apprendre basio batikali apprenez à respecter vos maris surtout basia poto au tina je suis fatigué tu n'as pas encore préparé le dîner moi na ya batu ya mobali au commissaire homme au foyer il va rebona bolingo ndo vandi boti batu je mbala bilamba ozana na lembi non ça te non ça ngote no lambe ngako mobali so abeti ngo sisi obeta ngai na pasi na ngani lovi misinga liso na lamba fufu na tuni oliani nga mtema après que c'est PC sauce eza devoir nanga yango moni ngane na vanda bona vanda na mobali te na vanda ina ne 2-4 années nga vanda kana ba relation à long terme ebi keno mobali a mobali nana ba défaut nanga makasi mais mobali nanga na tiaki na place ya mobali non sikosa mobali nanga sanité elamba te non sikosa kale santé so na osala na ebi ke so na zongi fona tira mobali nanga funa ya moto alia pesa devoir nanga na basi ya poto peut-être le ba kiko moko lo bango kutu ba komela bango nde basi ya poto yango nde ba komola ba basi ya chose bazana kisi basi ya chose bazana kisi te kisi na monga za maloba na tendresse na comprendre soin ya mobali yango bokangi bana biso baza bandoki lokuta o pasteur na biso lobaki bakanga ona lokuta on ne respectez pas vos maris ozo gangela mobali kwa mwana muke o gangela mobali ataza mwana muke alinga bagangele te mobali kutu wa mkolo na ye na relation il se fika bolongo bilamba bo sale sili ya ko mkolo kolo bane suna miso batao lingate e olba na miso ngana masano ma mkolo na ye amutu na yo amasana ye mais yo amkolo na ye eta pecho bengo petit moi c'est ta pecho pona nini ozana bolingo tambo komi na bolingo ya komi mobali yo komi moi c'est pas au matelo yo zana seya ozali kolo il ko ba ba ngote le respect. Merci de John to côté toujours na basije na biso to kota na kati ya Congo Liziba TV conseil ka Renate courage za makambo arrivera parce que na bato biso toyeba ni oso tozo bala na biso no bala pomea ya makasi osala kuti na no bali te problème ezalaka bon so bali mais yo bala kala te se na ngamo ba uté pote senga albana ngako alota yo bali Adrien Kums Oedi na pesi mbote mama Adrien album nongolo et que les liboso clip peut-être mai déjà quoi c'est toujours maniqué to chité to kende kaka de Dieu l'autre moni mambo ya poto oyo ya banjora na ba ken emdu de musu ma de John yekuna na ve na eko mingita bango finga na soso na merveille rambo abi mambo ya saleli ko felo mdina kati ya orchestre merveille asali ngote
guerre ngo souvenir nango le souvenir. Kasi te il fallait pas réclamer ba droit, il fallait pas loba. Bon même ba bakini et manifestation bokendela ki elobami même pas en ligne, même pas à la télé. Vous comprenez sorti à liboso ya ambassadeur ya culture a elobami te. Hein? Ba journaliste ba kimi avant même conférence et salama. Ah ouais. Sikoyo. Batu baloba te. Njora za influenceuse ya makasi. Soki akenda ki me ero ba olobela sortie ya ambassadeur. Baloba te merveille en tant que mutu ofanda ni a ofingela njora na ni. Oye classe na retard comme tia makelo asuka kuno moi mais papa mona il faut tombola musapi. Njora papa mona otombola musapi te. Autombola musapite ba yebi ba exploit na ye na orchestre wana makambo ya sana orchestre wana ya osala ngote ya comité balo baba sepe na bango ya bakuti kwata komine mukolo bon ils s'en fout de tout hein bon na kwata pena kofelo midonga na yebela ka ko mema killer te tala killer OK poto na kata ya valise ne a mema bilambeza na banyei est-ce que ça normal ba sous kilote za na ba bangenza qui t'a dit ça ben oui mutu oyo tang baloba sombele vali po ya ki na sachet tant ba sombele valise avec na market tant ba sombele valise sikoyo ba lola bilama na valise bata a même bilama salité bilama za na banye ba tu oso même bilama o na ke osukola ngo kuna poto est-ce que le question de ke na poto na bilama salité o longo na ngo a ke osukola ngo na poto ba nye uto kila mbali kitoka za ba nye kuna na ba kale asu kilo de za na bangenza ba filma yango ku ba ozilande soka fingi 4 ande ba bimisi yango eza normal te c'est la sorcellerie c'est que ba ke poto on peut ya normal te. Oui, tu n'as pas envoûtement. Il y a un à qui peut te la manière, c'est pas envoûtement. Et puis, Moussala Moutake, si mandé, au même Moutou Oyo, a même mis nier la carte à valise. C'est envoûtement. Killer. Oh, mais ma peine, sous kilote, et ça a 1000 francs à Gambela, na zan 1000 francs sous kilote, boxer. Mais yo, même sous kilote, et ça a Ngenza. Et puis, ok, poto. Non sundo abilambo na profite kuna voyager na main libre na ke na maboko pamba parce que azeli ba nie poani na si parce que amemi yango na poani amemi bilamba na poani tamba comme ya na luka pressing pona suka bilamba bilamba ni osuka kuna bakaba place bakaba bilamba no bilambo eza bangenza c'est la sorcellerie amemi biloko ememaki bilambo ememaki yango wana bilamba moko tika ngo ana tshasa ba veste wana peno lataka wana ko tiba pantalon wana e katana na katikati batonga okotika ngo amemi yango ya biloko pumbwa na c'est qu'avait un bon balité c'est que yango na ke poto ka fala tika ne bilamba na awa ala ta bilamba kitoko ala ta bilamba kitoko me ko leka ngate ngasi na lata idisha yo bolo bananga mais yo ba merveille ramboter te nazolo bana killer te merveille ma comme 20 jours à sala ya ko sala ngote e bonga ko banga merveille na bangena ni ya uti poto pona matama minene to kwani na bangelo na ko bangele ngana banga mais que tu prends pour qui là? Voilà. N'importe quoi. Voilà. On a banga merveille. Moi maniqué. Yeah. Moi, il tourne menda na banga merveille. La français. Ah, bien français, il faut pas passer le tour. Yo passer. Ah oui, c'est pour ta 10 jours. Il y a 10 jours. Non, va passer. Na poto 5 fois. Mais français ni rôle belé. So ni ne ba français rôle belé 25 ans na plateau. Na faire comprendre que c'est un minière, c'est un larbin. On comprend. Atika ko finga, merveille tika ko finga njora. So fingi njora okutana na nzela na. Atana mutaotinda bo okutana na nzela na. So mika papola njora banga na papola papa abino. Na ebiso déjà. So papola njora na papola papa na yo. Oyoki. So lobi kasu comme njora. Na osepe sabini. Njora c'est l'autre côté. Problème est na expliqué déjà. Mutu nyonso ayoki. Na bino bato cha ba commentaire. Bo arrêter merveille. Je vais frapper très fort. Njora atata mo sabana nga. Nakebo nazonga bo njora atata mo sabana nga. Asaila nga bola mwebele. Ata alobane kapoza YouTube etambola bongo. Mais merveille si tu touches à qui njora, okuta na nziana. Okoswa na ngate merveille. On fait un drogueur. On est un gire public. Un gire parce que bonjour pour nanga. So bi manique drogueur, c'est parce que manique bonjour. Oh, c'est nini. Manique bonjour. Siko. Ouais bi nga lo na fingo. Finga njo comprendre lo na fingo. Oui, matama. Matama so quand on banga matama. Il n'est pas aussi sport pour faire le marketing et l'autre côté bah tu vas voyager sans caméra so kena yaka na caméra na ni na aéroport mais ba ngaye ba na teke ba kitipe na aéroport. Il est question qu'on voyager sans caméra na. Et là on est sur la casque journaliste. Et ça c'est soda voyager sans mundu qui m'a bien à guerre. Et moi ce que on aime bien le ka wana oh le moto non maboko liko na facilité. Mais arrêtez.
Arrêtez. Bon fin ça Congo hein. Yango ba débordo ba finga ibiso. Bon fin ça Congo makasi. Bo bakali qui est bien. Muta tangi fasik atena ifasik awa batanga ifasik na sauter mire na sima. Mais kuna bia ki otanga. Na école nini, na document nini, na diplôme nini. Donc Mais le petit quadre, le petit quadre. Le petit quadre kimi. C'est comme bien le petit nan balo. Muta bien. Bakali na batini ba mettre bakali ça la émission de ni. Viens jouer bongo. Viens jouer dans la muta nenga wana ça. Ola bakani na ola. Bakali ça so ko fana ba penser mi comment ça analyse yo moto 6. Il parle bien, il a la tête qui n'importe quoi, arrête. Muta ça ah ouais mon binga ça t'es bien ce que t'es. Il parle bien. Ah, Elon Bakala. Ah bah, viens Jora, bongo, Tokoloba, Nzambe. Ya ouais, bana chaînette te bana kingo. Mais bato bana chaînette, wa ko la tango te bana kingo te. Moi en tout cas, moi ça me déçoit. Oui. Premier millionnaire à mon c'est un YouTuber. Alors les YouTube vraiment c'est un travail. Moi j'ai dit que non, les blancs ont jeté de l'argent quitte à vous de ramasser, d'avoir le courage de ramasser. Le courage de ramasser, c'est avoir la tête. Parce que maintenant la émission dans le monde entier, comment quoi interpréter en anglais, na langue nyonso, na espagnol. Na mon émission bazo interpréter émission na biso na espagnol. Sikoyo. Est-ce que Camerounais n'a ça qui n'a pas toi kima? Vous faites la honte de ces pays. Et puis sortir nous accueillir un ambassadeur. C'est ça. Et ça t'a pas musicien, tu vois que musicien pas qui m'a ambassadeur. Et parce que quand on a pas jeune, c'est homme sur avec bon sur ba kim. Parce que merveille a filmé à patater n'a pas jeune pas le résultat. Et l'autre côté, à qui n'a pas mela na ko liambo. Le monde est même piano na qui se joue à bazonga ni ba photo ya ngwana ba yamba ni bi pesa yeso croix d'accord bien te pour. Et ça linga bien, et ça les rage makasi, ça les rage. Et ça les rage. Njora fond la misu. Fond la misu. Comme kolo, asuna tamba benda ki na singati, à se prendre en charge. A me pesa ki personnalité, a kota ba ranki no tetaliete. Mutamta bunda na ba cause na et parce que na lilita mtakenda yemo. Oui. Azo problème ni na JB sala ebola mo ebele ba benga na lekli na orchestre na quartier latin akenda pa JB mema e poto so bibi atika na poto eza pona JB soka somba le pongo na barumbu JB abaksela mbongo so JB abaksa mbongo ata linga soma onte parce que mutu muso azaka na mbongo soka akataka na butu wana masomba yango te so comprendre eza ba biloko moko oyo kozala ingrate mais njora bima ingrate. Dans tout ça, Nzamba sepela te makambo ya sa ndenga pinga jibe Nzamba sepela te mais na sepeli kaka po donc Nzamba sali bango bakuta na susu bakufite non a réparer erreur na ye avant jiba kufa to avant ya kufa non po nanga sengo nanga za ndenge ba yambani na mukulu en tout cas sengo makasi so jibe Afrika ta biso mi sote ta msupo na njora po jibe abana ko linga babia à mort. On se comprend. On a bien un meilleur ténoriste. À ce que soit babia yemba zade au Congo la van non yem muta ko bana ko tia babia mbongo. On se mona. Alors et ça linga elengi. Non a brisé vraiment mur on ezaki entre na JB. Pour na peneze sengo. Et grâce à héritier Watana. Grâce à héritier. Et on a essayé à concentrer Gogan. À sala musala na la team. À sa makambu. À donner ce qu'elle est restée en elle. À pesa Gogan. À pesa la team makambu. Réservé Zalata, ça la promotion. Comme il va parler d'héritier. Parce que l'héritier, on a son union sur la vie. Il y a poto, il y a voyage, il y a moutamate pour avion, moutalbosso, il y a JB. Nanti terreau, qui n'a pas fait d'ici, moutalbosso, bosso, maté avion. Mouto, il y a côté la cassale, et le côté. Déception à déception. 25 ans de travail. Ma idée est trop. Nani? Pour le financement. Nani? Assemblée ni tout cas, maman. Tout cas, ni n'yango yo iba assemblée.
grave 4 ans sonné tu muta sombela kai mutuka nini yo be sombela tangena na koma mutuka oye binjo batambo en plus c'est dit wapia ngo kasiti aux aveugles to fana na kishasa ti okenda poto ya roi mutuka ngo sombela njo ka tamwa makolo mo mutuka na okine wata nga sombele voiture ape asombele voiture autamwa makolo wa voiture ngo grave 4 ans ya liboso echo muta sombela voiture mi balé o kapanga la sombela ki te voiture mi balé grave 4 et muta sombaka na mbongo na emoko mbongo na emota bakabale mbongo na mama famille yemo muta sombaka voiture mi sato oyo kapanga la uta ko sombele awa o ateka kitanga banga bakele poto e rataki o atikala makolo lelaka ateki voiture na epoza ya baika o ke poto o ba pimela ba visa o banga bakele ko arena siko lo bana voiture ni onjora yo bi ko sombela ekuna ateka mutu ne kwa ke ko arena oui asinga o mbongo te baka lo kwa so voyager na ya ba ko bakisa kuna sombi nani range na atikala makolo ndengo wana ti le la sans voiture siko voiture oyo ebi bana 25 o ya tamona ba sombela ekuna mapia yango na ba kongola tambola na illusion asombele voiture te aidai na moi 500 moi 200 moi 300 mais akokatela 5000 bwende jiba katela sala monti so yo préféré azala mpanzi ya chipi azala na wata na jibe asala nena et pas wata opese ba oner nyonso asala bien na wata prison bakanga njora o me bakangi ngapo na fingeli yo batu yo nde muto ya na charge oh sikonga na fingeli yo batu so bakanga na bimsambo po yo muto tindenga na fika tma kamango yango batindi yo finga batu obima prison motika na ranki na batu wana tilelo po na mutu moko finga batu oyo tika na bango ranki mais batu yo finga balimbisi yo muto yo fingelaka batu a remercier on eloko te yango biso so tosala mabe to fingaka mais to yeba nini to sala nga pa nzamba sala nga grâce na comprendre ba erreur na nga avant na mo longolango na mo longola linga ba problème suna batu te na ma so comme problème na expliquer nga bitena fana na mo lukana za la bien na batu parce que ce que oza bien na batu nzamba tia na mokilité oza bien na fi les questions na faina na finga yoti mais na préférant na sukola yango na za la bien parce que dans la vie tu sais pas qui va t'aider ba ange si là era man si là nzamba ko utiliser ka tani ya mabedi nzamba ko utiliser Kevin nzamba ko utiliser non nzamba ko utiliser ka mutu wa sana jana nzambe au pitsamante voilà en tout cas conseil gratuit ezali to yeba kotonga bolamu ke mabe mais to abatu mabe yaka mais to yeba kotonga mingola voilà tomi ko chuter vers la fin ya mission na biso lelo manike de jet omuni kuna mosaka na nani bazo swana ouais mosaka ouais mosaka pona nga kolela ya tata mwasi na ye wana eporte malheur oma makamso na vie ezosimba te mpo ozolelisa bato eya ndo azolala na ndaka manzanza mpo nyonso aka tanti wana fanda na ye wana te olingi bateka lopango te vozota fanda na bango ke otika pauvre femme wana papa na ye batika ndako yo ozolala nango ozolamuka me bakoba eya ndo azolala na manzanza aza koko asata mwana te koko siko mwana mokolo lopango olala na ndaka manzanza yaya ozwa mbulamu le pont de yobi honorable nga somba ngombe musaka zoboya kasi le pont ngo yango babi bakoko baza ebele lokwa mwana ko le pont atikala kayimo bande ko nyonso bakufa bana batikali wana ba okabola mbongo nde noko abota bango 8 ba okabola mbongo par tête par tête muta ba musaka bazu ya papa na bango ba o bazu ba o bazu ba kaboli mbongo kaka nde ba kolo lopango ba pota bana na bango mama na zi déjà teka lopango alingite aboyi alingite basi ba changer ba ko lopango makamnyonso musaka changer nyonso ba changer tout yo boti bana wito ko za mwana moko tika lopango mo o misusu kasi c'est pas bien ya conseil ngana opesa musaka finga no ken ndongo lingi mais tata moi sur avant kufa soit solution oza la cause aliwana e nzambe pena tout motema na merci oui robo tika lopango mais ba honorable asomba ngona primo a bien bazuboya kwana a oboya abi lopango za tata na bango mama na bitoza tosambaka libongo ya koko na ba ya koko na ba mama ya papa dans ba parents ya papa na ba ona mama na azata tata mwasi na eleki ya papa na ye donc atika peka yimo bande kone nyonso bakufa so bana bazali bayaki bon tata mwasi abota te abota bana ne pe bazali
yango alobi bateka lopango bakabola mbongo neti babota bango 8 bakabola mbongo na 8 parti oyo azwi ya bana na mosaka azwi ya papa na bango bakaboli na bandeko na baye pa azwi na ya ye akaboli na bana na oyo mpe batata bakufaka bazwi basala bongo akabakaboli kwa papa na bango baza te bakaboli bana na bana ezala bongo mosaka oyo landako ya famille abi eza ya papa na bango. Voilà, merci Tom déjà na suka ya émission na biso, merci Manike de John. Et toi je tiens sur kara muté en tout cas chez Tchonga Salamite salon Salamite na Mpika 31 Salamite eza wana yaka ba poser au perruque ba perruque ya kitoko ya qualité eza wana mais na swamba salela ba produit ya mais na swamba oza na te uniforme chez Tchonga na prix mais wana ezali pa na biso to liaka to melaka Chimène Lopez pour Kardashian de Bruxelles à Gigan à Londres papi quelle son excellence kokwa Rafat Makizembe na pesio bambote ebele na pesi bandeko na ngani so bambote merci beaucoup. Merci Nabino tout Ozaki Olanda biso anakati ya Congo Liziba TV. Merci na papa Paul Fiki pour FBT Misalande. Ya Gisèle Tati Mama Vassa se monter ma prince Jiclo une na pesio mbote bisika boza a bo compter toujours kolinga biso bo compter toujours kota la émission na biso ba vérité à na chaîne na biso ya Congo Liziba TV ngape na linga bino trop bolinga biso pe mingi etezala bien et tout monani mbala sima bota la chaîne na biso parce que chaîne au Congo Liziba visibilité actualité marambutu eza na kati ya Congo Liziba TV. Merci na Nick de John toujours on est ensemble merci. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.